Bangolande bazoloba Falaman Koffi Olomide pas de Fally Ipupa Koffi Olomide papa Fally Ipupa papa Fally Ipupa voilà chez Sukom c'est ça bi Sukom c'est pas grande grand maître Waroya yo ya Koffi Olomide malobako nayeko nalingaki wana leader na nga don ya makila bata balabala buzuka makambo Waroya lobi yo ya Koffi Olomide koko ah bon arrivé mon père on kozwa bien Atlantique ma beza maka grand maître pas grand bango ne doit le baba bi fallait aller danser de chavo kanda musade na mukwale papa pesa mbongo awa oh Warion wana koko na biso tozana Warion yo da Warion le bojiko yo ya makoko ouais arrivé à mon père Mokondi merci leader na lelo fort okaba kutu ba bambino oyo kaba epucha oyo kaba nzemba kito ya kitoko mama ba supu alita chamala supu alidora molene mama pesa mbongo unamandi kwanto mana dafo bien wa papa tamaka chipera pas grande le grand chanteur de l'Afrique vraiment no tamaka chipera c'est awa oye ko balanga nasengi obalanga nazomi koka te nazomi mona déjà kuna na kati Atlantique donc ya olobezaki ono na mona profiter hein non na mona profiter non on Koffi Olomide oui depuis na botama ah bon na mona eka na TV dans le score live donc faut simba ngai na mona ko na lenga na boka musique ya qualité kuna makele ezaka te toka kote mosusu kuna kotoka te ya koyoka rumba na sina Atlantique concert ezana le 8 mars samedi makambo eza kuna mama se na mboka oka basona baswa betaka Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura une émission à nous, on est sur www.delogitv. David Wimbe Masolo ya balabala comme d'abord na Sarabino toutes les choses qui se passent ici en Angola et c'est nga David mena la Sarabino ngo na bete Sarabino Masolo ngo ndenge nini et c'est pas ça vraiment na mboka oh Masolo balabala toujours donc toza awa na aéroport à Gouchid Neto donc nouveau aéroport donc nouvel aéroport à Sika Oyo Angola et Tongi au gouvernement Tongi et la première musicien au Tiama Kolonae awa c'est Koffi Olomide donc Koffi Olomide daki anada dans quelques minutes Koffi Olomide a quitté l'aéroport Oyo c'est pour la première fois et ça c'est normal donc vous ya Koffi Olomide to avion Koffi Olomide bati yango et quitta awa pour Koffi Olomide a relevé concert na ye le 8 mars Oyo donc le samedi Oyo Koffi Olomide na mamasi ba rozala na podium ya Atlantique pour na to sepela pour na to yoka musique a bientôt savourer la bonne musique ya Koffi Olomide bana Luanda j'espère que bozala décider bozala ko sepela na makasi bongo ya Noko Jidoka Luyalo le Jido le producteur Noko Jidoka Luyalo kota masola balabala et que ça la bien boss Laura Sokoko a salué par tous les moyens bana Luanda ba sepela le 8 mars na Koffi Olomide donc masola balabala na ba camarade na ba ndeko na ba confrère to kutani awa pona to yamba Koffi Olomide bon mon normal hein ba to ba rozala ebelete par rapport à musika ya aéroport Oyo donc ça un peu difficile pour ba to ba koma na aéroport ya Sika et ba te bele ba yebi ngote mais tellement masola balabala to lingara actualité comme on est et là la revenir à masola balabala to seul par tous les moyens to koma awa pona to laksabino ndenge nini Koffi Olomide akosala atterrissage na ye na mabele na sol angolais pour la
plusieurs de fois pour à relivrer concert na ye. Donc beaucoup de masola balabala, beaucoup de la cité. Merci beaucoup na batutu ba soutenir David de Wembe. Là je vois coordinateur Papin Gonzili, Papin Gonzili. Donc kota masola balabala et ça la bien masola balabala ngo et bi kopa onde to banango. Papin Gonzili kota masola balabala et ça la bien. Merci beaucoup à toi Nick Santa garçon noir, bola moleke belé, pour soutenir pena masola balabala et ça la bien. Joseline Pemba Santa, Bobinga masola balabala, bino tout pena donc na ebike tozana bino le 8 mars, pourquoi pas na grâce makultima, grâce makultima donc kota masola balabala et ça la bien. Merci beaucoup à toi DJ Frank Nzambe ya iPhone na kati ya panga kikolo wana mobimba. Muta yebi secret iPhone. DJ Frank Nzambe ya iPhone. Bola moleke bele benga David Wembe, tosola penda tosola na nenga balabala et que ça la bien. Merci beaucoup à toi mère Mélanie Kibokom. Bola moleke bele mère Mélanie Kibokom. Donc kota masola balabala et que ça la bien. Donc merci beaucoup à toi mon boss Fabrice Ayer du Solar Parking. Ce que boss donc faut pas différence à parking et zalaga. Boss Fabrice Ayer kota masola balabala et que ça la bien. Paulo dos Santos les guerriers. Bien VIP déjà pour la FCC Somba Mati Bobi Mata de l'Union Européenne avec Japoluka Papa Monyo Kolé beaucoup de masola balabala et que ça la bien. Donc je vous laisse avec Chika Bossang Mobo compagnie déroulement est arrivé à Kofelo Medina Mamasi na 4 aéroports il y a Agustino Neto nouveau aéroport et surtout jusqu'après. Masola balabala bonsoir la famille. Donc déjà aéroport à la tête Kofelo Mide Namamasi bazo kita dernier aéroport international l'aéroport à Sika et Kofelo Mide donc comme artiste numéro 1 ya Congo alors que inaugura ngo quoi inauguration na sens que yene mutu aza mutu liboso oyo akita na aéroport oyo quoi Kofelo Mide azo kita batu baye ozwa Kofelo Mide bango oyo po aéroport eza musika makasi donc aéroport eza sika eza musika makasi donc pona kokoma awa il faut Paulo dos Santos Guerrier ata maboko poko maawa. Il faut Papi Ngonzili ata maboko poko maawa. DJ Frank mokonzi ya iPhone. Wawa mokonzi ya iPhone akata panga kuna don penda fo ata maboko poko maawa. Aéroport la musika makasi. Mingi kutolo bizati donc toza. Ego mama c'est monter ma papa biso Kofelo Mide donc marambuza parce que le 8 mars makambuza makasi na signé Atlantique. Vraiment. Ba bengi ba maman so fini so bien donc tokuta kuna boka musique ya qualité. Kuna makele zakate toka côté mususu kuna kotoka te. Ya ko yoka rumba na signé Atlantique. Concert zano le 8 mars samedi makambuza kuna. Mama c'est na mboka. Oka basona betaka. Bimi ngalo bezate tokutala kuna na signé Atlantique makambushe. Masi Papa yo lo bezate. Naomi mona kadi atango singa banda. Awa oye ko balanga. Nasengi yo balanga. Nazomi kokati. Nazomi mona déjà kuna na kati Atlantique donc yo lo bezate. Moi le bezaka donc tous les mamans si tous ça déjà là. Tous ça on a déjà donc. Bah on se chez non moi quoi non 10 juin. On a mona profiter hein. Non, on a profité. Oui, depuis la Botama. Ah bon? Na mona eka na TV. Dans le school live, donc faut simbangai. Non, moi quoi non lenga. Ouais, babi arrivé à mon pas mon konzi babi et là la tête tozali Atlantique le 8 mars to bukango. Oh rien, wana koko na biso tozana. Rien. Yo da wa. Le bodiko. Yo ya makoko. Ouais. Arrivé à mon pas mon kondi. Merci leader na lelo fort.
Waroya yo ya makofelo mide. Toujours, ah, malobaro, na yeko, nalingaki na leader na ngado. Ya makila. Bata balabala buzuka makambo. Waroya lo yo ya makofelo mide. Koko. Ah bon? Arrivé au point où on conduit bien clan qui vous m'a baisé makasi le 8 mars to sango kitoko. Pour ça joue. Oui, masolo ya balabala. C'est sa position. Toza wana na koyamba Koffi Olomide 4 accords à Man marché central accompagné de sa chère épouse Mama Susundu les cœurs ou à désormais première dame. Donc déjà les autres déjà des avantages hein? Mais le 8 mars national quand vous êtes belé vous wana Koffi mon bonheur donc oui ba nièce Mama si hein ba douceur wana oui vous comprenez en live le wana ya 4 accords donc vous êtes déjà hein vous allez belé C'est quoi ça? C'est verdade. C'est quoi ça? Nous allons faire le midi. Pronto, apesar que não está sendo uma música assim, essas horas, mas eu conheço muito bem. Até para mais que eu também faço música também. Sim, sou músico também. E estou aqui mesmo pronto, receber a presença dele. Conheço muito bem essa música. Eu não vou falar nada. Só que você cantar, por favor. Somos coelhos, sempre sambongo. Conheço muito. Nada. Somos coelhos, sempre sambongo, mama. É para pronto. Sambongo, mano. É para Angola na cantar. Mamolino, mamá, sambongo. Não mais de quanto, mano. Dá só dinheiro, papá. Estamos aqui a esperar. Pai grande, le grande chanteur de l'Afrique. Vraiment. Nós estamos aqui a esperar. Estamos a esperar. C'est senhor. Ya na bangolais donc ba musicien bana poussa. Ya Koffi Olomide bana poussa ba mona e. Donc Koffi Olomide do bimawa donc Koffi Olomide mutali boso. Ye benda a ko inogire na cadre ga ye mutali boso ko bima na aéroport oyo donc eza wana nga polémique te mama position Carré. yo za Koffi. Ah, Cindy Love. Ah bon? Ouais. Dans un plan, merci. Kala mingi te ba obima. Olo bari. Ozele kana mabuko ofo mama. C'est que bien donc todo tambola masura balabala c'est ja benvenga. Il get a longanzala par rapport aux la Koffi Olomide mais il get a longanzala il pas petit marambango. Par rapport il get a longanzala. Ata oloba nete na bo mone kaka. Il get a longanzala. Il get a longanzala donc alonga ba faire alonga mamutu. Babi toza déjà un caractère Koffi Olomide déjà sa kiti toze la rato yamba papa ye papa la biso ye Koffi Olomide motema mama si tozo linga to yamba na mama si pas biso to yamba batu hein biso nyonso oui babi rendez-vous le 8 mars 5000 kwanza babi soko lingo tokate yaka oyoka Koffi Olomide oyoka bakuku babambino oyoka ba epucha oyoka banzemba ya kitoko mama basupu supu alita chamala supu alidora mukarame Boka bangolande bazoloba Falaman Koffi Olomide pai de Fally Ipupa Koffi Olomide papa ya Fally Ipupa papa Fally Ipupa Fala chisu como você sabe isso como sei pai grande grand maître do Koffi grand maître pai grande bailarino do Koffi quem é Bangonde bazoloba babi fali azaki danser deixa vou cantar música dele na mukwale papa pesa mbongo awa leve quadra Yowana. Nous allons fournir autant d'efforts pour
Les vieux quadra, yewana. Les vieux quadra, yeyo. Nandenga balabala. Vamos lá fora. Au Folomide, la maman si, donc. Mano, vamos fazer uma entrevista. Tudo está organizado. Não faz isso. Deixa ainda falar qualquer coisa, por favor. O Folomide, meu pau. Deixa ainda falar qualquer coisa, já? Meu pau. Meu pau. Me deixa ainda falar qualquer coisa, Una, sai daí. Au Folomide. Un petit mot de circonstance. Merci ma maman. Maman si. Vraiment. Voilà les mots de circonstance. La police va venir la Folomide. Et voilà donc hymne national, hymne. Maman si. Olivia, ahora está contigo. Olivia. Au Folomide, yewana na maman si. Yo vou falar de Bolsonaro. Na mutu na ye Pamela Mayala, la fille à la mallette. Pamela Mayala, la fille à la mallette. Malgré toza musika, mais toza na batu oyo bayego yamba Koffi Olomide. Bon, indépendance à la malgré toza musika, mais Koffi Olomide. Batu bayego yamba ye, malgré toza musika. Arrivé à